Pierrot Louar aller à l'ekaki. Alobi to senga kanambe pardon. Toyebisi Pierrot Louar ozali liboma mune. Passe dans notre pays. Même dans Makamouya Rwanda ou soit Makamouya insécurité, ça n'a pas commencé à notre régime. Cette guerre date de longtemps. Tout le monde a vu ça la crash. Après le Waka Toumamouake, Marcel Chichambo nommé gouverneur de Sidi. Ma tête a pour élever un premier ministre. Moïse Katumbi gouverneur. Kabila soit qui appelle sur mission pour m'y élevé. Après la mort de Chebeya, on avait élevé John Nouminara, il y a un militaire miné dans la carte armée. Joseph Kabila, c'est un sénateur en vie. Asa président de la République était. Mais Bazuye Batiena Kiti ya Yemoko, Likolo ya tapis rouge. Mais na komi tuna. Soki Sama Lukonde Ayaki, Alinga Kavandawa. Kabila ça continue toujours. Comme ça la pression la Moïse Katumbi pour afouta Mbongo na ye. Il ne peut se vivre. Il y a qui va ngobiko. Envoûtement total. Et Moïse Katumbi à ça qu'on répond à Boye, à ça tout le mercenaire à l'objet, mais réconciliation on est avec les sous Bakambo. Parce que Nakoya Bisabino, et ça par rapport à des milliards, on va dire qu'il va en la société à Moutanda Mining. Le mignon aïe. Mokile komine sengo, mokile koti sukali po etenini. Tuzalaki confiné, menangongo YouTube était confiné mena. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Chez moko. Ngana ibisi bino boitala. Bon s'abonner vraiment massivement dans Mosakoli Shako TV. S'abonner massivement na chaîne Oyo. Mosakoli Shako télévision. Kule basi tuomona babiloko akanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko. Kaka awana. Mosakoli Shako TV. YouTube est comme elengi. Yako mona bagay. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka elekina kosekisa na koseka. Ngamoko papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako TV. Mosakoli Shako télévision. Chez moko. Puisque moi j'arrive à comprendre que Pierrot Louar aller à l'ekaki. Alobi to senga kanambe pardon. Toyebisi Pierrot Louar ozali liboma mune. Muto atindaki yo osengele pardon et pas Kabila ezali Moïse Katumbi. Bien parlé. Il ne peut se vivre. Viva. Jamais peuple congolais a senga kanambe pardon. Pardon. Au contraire. En aucun jour. Un Congolais qui se respecte. Je dis bien, un Congolais qui se respecte. Demander pardon à un assassin. Non. Un suicidaire. Non. Un touti. Un sanguinaire. Ça ne peut pas se faire. Un voyou tout fait. Oui. Ça ne peut pas se faire. Un voleur. Puisque Moïse Katumbi dans une des émissions. Ce que émission wana, tu vois que là Un hurluberlu. Moïse Katumbi baza kotuna ye. Tomoni 4 mois passés, il faut voir dans en 2000, si je ne m'abuse pas, 2016-2017. Moïse Katumbi baza kotuna par les journalistes français. Balobi Tomoni il y a 4 mois passés, M. Hippolyte Kanambe est en train de vous traiter comme un Judas. Il vous dénigre. Il était en train de vous dénigrer. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment Yondongo commis Judas, Liboso Kabila, donc Kabila Jésus-Christ, Yoka Moïse Katumbi.
Moïse Katumbi a lobby, Kabila doit lire bien sa Bible. Yende Jida Mounene, pourquoi Aboma ba Congolais a sala massacre ebele na kati ya mboka ayiba mutozolo ba wananga te Moïse Katumbi. Ngana zolo ba Moïse Katumbi ne mutozolo. Merci. Moïse Katumbi a lobby Kabila ayibi biso ba minere. Kabila bomi bandeko na biso. Kabila sali massacre. Alors il doit lire bien sa Bible. Yende otobengi Jida soki aboyi tokene na population bakoshije biso. Moïse Katumbi. Lelo Moïse Katumbi basangani na Kabila. Est-ce aleki tokene malembe. Tokosenga na Katumbi. Aleka na ba chaîne oyo alekaki ademati biloko. Aye biso rete tala Kabila boma bandeko na biso te, Kabila salaki guerre te, Kabila yibi ba minerete. Est-ce que vous voyez là où on est en train d'arriver avec réflexion, une bonne réflexion. Au moins de place comme une politique yango. Et Dédé, les problèmes il y a Kabila na Katumbi. Et c'est là qui problème individuel, et c'est là qui problème politique financier. Ba ibana ki bala. Oya tindo yo te ka minere boye, oya tiki aliembongo. Comment ça fait-il que conflit entre des individus, des étrangers, et quoi comme il y a Katangé et comme appelle à niveau politique. Alors vous devez savoir. Merci beaucoup Nabande Onabiso Al Bumbashi, auto collaborer Nabino par rapport à Banyous. Tolobo Tolobate. Source d'information sûre. Tolobo Tolobate. La seule ça sera Tolobo Tolobate. Topanza. Topanza. Totuta. Merci na bande kona biso bakatangé toujours même moral. Ba baza na retard. Bol kama ebo bakela biso bilili puisque to yebisi bande kona biso bakatangé. Congo ekotika la moko ekotika la jamais divisé. Indivisible. Le Congo est indivisible. Et le bas même papa Mobutu. Papa moko, maman moko. To pesa kibino résolution. Résolution oyo elekaki na niveau ya Lubumbashi wana balobi na biso boye. Merci président chinois, merci président Dieu, merci ba président Abdoul, merci ma président, merci na batutu ndenge bopesi résolution mais boye ba ke résolution bopesi ezalaki résolution bazwaki na moi et bongo résolution o ba kei na butu bato baza ba plan mabe. Mutu alobi bobelela biso tokosenga soki bakangi Kanambe te bakanga Katumbi, soki bakangi batu wana mibale te batia état de siège, sinon ekokoma guerre civile. Mais yoka révélation et sali donc naza koyebisa bino bandeko na biso, c'est mélancolique, c'est de la mélancolie déplorable. China, c'est viva. Donc ils ont ça la passe. Résolution à Bouté Zani. Oyokaki na oya moi balobi, nous devons fournir au Katakatanga puisqu'ils sont en train de poursuivre un objectif commun. Il y a fédéralisme. Alors qu'on soutenir Bango Zanandengeni. Basuiba marteau ya sika. Yoka muto marteau. Bayeko za mbeli ya sika. Baye ozaba machette ya sika bapesi batu na bango. Alors balobi na bango ni balobi ndenge bosa wana omoni muluba tanda sima marto na mutu mbala moko cheminer couteau ala la mbala moko. C'est ça résolution kutu yango wana. Donc résolution wana elle a qui contre tribu moko ndena yango mutu apesa information lobi oui côté à Fandi, à Bombi, Babandaki déjà Koboma, Bazade Ana Demo. Alors vous devez comprendre que résolution et Salamina Katanga et Sali à Boutou. Tokoyeb Sabango, Basangana, Baya Ebele, Toko Panza Bango Ande. Chinois na Kachiote, Chinois ça a raison. Parce que après résolution ya moi et Salama qui na messe. Yoka. Obi Kabila Kutaina Bango nyonso na kati ya ferme. Yoka. Côté résolution ya Boutou et Salami wana tena banganga nzambe baebi yango. Merci Torobeta. Papa Filigence Mouteba, Filigence au Salimes. Messe noire.
messe noire na moi bato bamoni sikoyo ler kanamba ayambi bato na kashimata na ferme ya kashimata en camouflage ferme wana il faut to rappeler bino yali ferme moko tobimisa 1800 oyo biloko kanamba bomba na quelque oyo tobengi baétranger babandaki kobatela kuna mais kanamba ye ayambi basénateur oyo bakosalela mboka ayambi bango na kashimata voire même badéputé na baministre yango tokosenga na chef de l'état remaniement esalama le plus vite que possible nayebisaka bino mpo na ministre ya transport ministre ya sport Serge Konde idepese viva bato lokola baministre wana il faut bakende oui merci président ministre wana il faut kende mais ye wana kende akokutana mpe na bakanami ministre nini ya sport match ya équipe nationale yo oza te match ezosila lelo na kati ya avion nayebisa bino atekaki match mais lelo kuna azali mpe sa sengi na nga na chite me yoka le premier bis Trans Academia Fati parle il réalise lobi na ipen université ya ipen betela muku antombolo maboko betela bango bakotuna yo Fati asali nini Fati asali nini mais lobi recteur ya université ya ipen a présenté la première bis il y a Trans Academia oye komaki wana alors pendant que ne plus lombangu faire d'essai les Rwandais ont subi une correction sévère matin à lobby Une correction sévère. les Rwandais ont reçu donc ont subi Une correction sévère omoni na tongo le tozopesa bino information ya roquette moko sikoyo na tongo wana bituma mosusu ebandi. Alors ils ont abandonné même leur tenue. Merci. Tosana tenue. Tokobenga karega. Yo karega o mesana trop koloba. Rwandais mongo boye ambassadeur. Tokosana na chef de l'état. Ambassade nous il fallait pas fonctionner. Supprimer. Logo la net ya Rwanda. Il faut supprimer. Ba supprimer ngonde. En désordre. Karega ya. Tola kisaye ba arme. Ce sont des preuves tangibles. Les preuves qui attestent que il s'agissait d'une agression rwandaise par le militaire rwandais RDF et matériel. Yoka balobi boy. Et ça là qui agression et ça là qui était que M23 puisque M23 basi là depuis car. Donc to banda armée na biso FADC banda ko bundande na armée rwandaise. Lobby village moko na Nyiragongo. Alors il faut tout tanga tellement ndenge tokomaki. Les preuves qui attestent qu'il s'agissait d'une agression rwandaise par le militaire rwandais RDF et non M23 sont là comme détenus et des matériels militaires des RDF ont été abandonnés à Buhumba. Bande on a vu ça ya SBAB. Na Buhumba merci yaya. Na Buhumba wana eza na territoire na ya Nyiragongo. Donc inasa ko sabino débarquer kokuta ba matériel donc ba su moto belé. Les moto frappe eleki bakini batiki bateni. Batiki bateni ya Rwanda. Batiki ba arme. Batiki babilo balance roquette na bango tout la mwisi yaza. Alors mais président excuse natanga so ba muke pour la partie ya matata pour mutu na mutu akena ye sande konaye. Botoboyi mutu aya kokufa na buzoba. Il ne peut se vivre. Matata Mponyo a créé LG, parti satanique pour sacrifier les Congolais. Dans les flammes de l'enfer. Sa véritable signification est Lucifer Gruitivle, qui signifie Lucifer, diable des génies. Diable des génies. Voilà, merci papa Azana. Donc anglais. Voilà, Yangwana. Lucifer, Grand démon. Gruitivle, grand démon.
de côté Matata Ponyo Bakengi. Matata Ponyo Basangani, Nam Otobengi, Monsieur Matiti. Mais Boyoki, Moussito Lobby, matinée de vérité. Bientôt matinée de vérité. Alors vous devez comprendre, tellement ébélé. Donc il y a la vraie définition. Il y a parti, il y a Matata Ponyo. LGD, cela veut dire Lucifer, donc cela veut dire grand démon. Alors on va continuer à lobby. C'est une révélation d'un grand pasteur baptiste américain, David Alexandre Bullock. Vous comprenez d'être commis. Matata Ponyo en complicité avec la présidente du temple satanique de Détroit pour sacrifier des masses de plus de 5 millions d'âmes congolais promis par LDG de Matata Ponyo aux flammes de l'enfer. Parce que tous les adhérents congolais à LGD s'offrent gratuitement en sacrifice. Donc on développe le combattant, toi, il a droit, il y a qu'au la même chinois, ma Révélation. C'est viva. Viva. Yo solo baba valeur aboye. Yo valeur. Oya ko défendre Mboka sans que le bêtise. Yo mutu moko telemi poete beaucoup de valeur. Formation de livre, formation. Ça procurer à Soko d'abord. C'est viva! Combattant Matato Solo, la IDP, c'est viva! Fatibé! Bête la parlement nouvelle génération. Parce que la maman Oyo, la maman Otozoloba, il y a eu nombre de bateaux qui sont dans la diaspora par rapport au parlement et à la nouvelle génération. Oui. Ce qui est sûr, il y a des gens qui nous ont promis, voire même qu'ils vont nous soutenir sur le plan financier, physique et puis matériel. Merci. Il dépasse viva. Combattante, il faut toyer baboye. Pouvoir babota makanango. Oui. Parce que Fati qui est aujourd'hui chef de l'État a botama déjà mokonzi ya mokaka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était le président Yarasop à l'époque dans l'opposition. Il y a un rassemblement. Là où il a dirigé Moïse Katumbi, l'italien. Là où il a dirigé Martin Fayulu, le Sénégalais. Dans la vie, ma belle. Vérité. Il ne peut se vivre. Fati est allé plus loin pour devenir le président de la République démocratique du Congo. Amen. Après savoir que comme Mokonzi Mboka, Fati est allé encore plus loin de devenir le deuxième vice-président de l'Union africaine. Merci. Après le deuxième vice-président de l'Union africaine, il est devenu le premier vice-président de l'Union africaine. Amen. Et après, il est devenu encore le président de l'Union africaine. Il ne peut se vivre. Après la présidence de l'Union africaine, Fati est devenu encore le vice-président de la SADC. Et en 2023, Fati sera le président de la CIEC, là où il va remplacer Denis Sassou Nguesso. Il ne peut pas se vivre. Alors, en 2045, Fati a commis empereur du Congo. En 2045, Fati a commis empereur du Congo. Parce que quand Fati est allé à Japon pour rencontrer l'empereur, l'empereur avait demandé à Fati Aya na intronisation naye, ya pouvoir ya na mwana naye. C'est ce qui a démontré la force et puis la puissance de notre président de la République. Merci bien parler. Alors, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, même le makamou ya Rwanda ou soit makamou ya insécurité, ça n'a pas commencé à notre régime. Cette guerre date de longtemps. Bref année, c'est
l'insécurité a été créée, causée par rapport à l'accord à l'Emera. Merci. Signé par Laurent Désiré Kabila. Tout le monde, l'accord de l'Emera signé à l'hôtel Emera en 97. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les accords, 96, merci beaucoup. Dans les accords, il y a des articles qu'on avait signés avec les Burundais, les Ougandais et puis les Rwandais. Il ne peut se vivre. Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba qui est notre mentor politique. À l'époque, il y a eu ça Mouzé Boye. Et l'autre dit qu'on fait à la bateau pour passer en Mboka. Mouzé n'avait pas accepté. C'est ce qui a causé l'insécurité totale à l'est du pays. Et les parents de cette insécurité, c'était Joseph Kabila et puis Laurent Désiré Kabila, soit-disant les papas de Kabila. L'IDPS est vivant. Et l'IDPS est venu au pouvoir pour corriger les erreurs du passé. Et si nous allons plus loin, en lisant même des articles de cet accord, vous allez comprendre qu'il ne faut pas une Kabila. Kabila doit être interpellé, arrêté nos militaires dans ces pays. IDPS est vivant. Tombo le boko kangaba. L'alliance, il y a l'Emera à son article 4. On dit ceci, en prêchant le panafricanisme, l'alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ces pays. Ces pays, ce sont les Ouganda, le Rwanda et puis le Burundi. On va céder 300 km. Yamabele na biso. IDPS c'est vivant. C'est là où vous allez comprendre ceci. Dans l'article 2 de cette alliance, on dit ceci. Le sol et le sous-sol congolais appartiennent à cette alliance. C'est pour cela que vous avez vu, notre armée a été infiltrée jusqu'aux dernières énergies. Parce que tant que Moussa y est, parce que chef d'état-major à l'époque, James Kabarebe, un Rwandais. C'est pour cela que vous voyez, armée n'a plus jusqu'à preuve de compter, c'est qu'il y a une infiltration. Oui. Et quand Tshisekedi arrive au pouvoir, président Lobi, je ne me sentirai jamais chef d'État tant que nos compatriotes sont en train de perdre la vie à l'est du pays. C'est pour vous démontrer la détermination, la volonté politique et puis le patriotisme et le nationalisme qui anime notre président de la République. Merci. IDPS c'est vivant. Alors, beaucoup comprendre Boye. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, oui. Je vais vous donner les dessous des cartes après la réconciliation qui s'est passée dans une église. Parce que même Monseigneur Mouteba, c'est un politique. Parce qu'au début de ce forum, Monseigneur a dit que non, politique. Mais la majorité à Salouana, on a vu que des politiciens et puis des politiciens. Les gens qui ont vendu plus de 145 carrés miniers au Katanga. IDPS c'est vivant. Sikoyo, qu'est-ce qui va se passer? Dans une réunion en Sili, Kabila a convoqué Batonio sur la Kachamata. La présence de Mouteba, Monseigneur, et Katumbi était là. Kabila a continué toujours, il continue. Kabila a continué toujours. Comme ça, la pression à Moïse Katumbi pour affouter un bon monaïe. Il ne peut se vivre. Il y a qui va en envoûtement total. Et Moïse Katumbi, à ça qu'on répond à Boye, à ça tout le Monseigneur à l'obit, mais réconciliation, on est avec les sous Bakambo. Parce que, Nakoye Bisabino, et ça par rapport à des milliards. On la société à Moutanda Mining. À l'époque, au Kabila, il réclamait Mbongo. Ndeko, donc on y a vu ça, Fati n'a pas un mandat. Oui. Fati a une mission de délivrer ses produits. Yokamela, il n'a pas se vivre.
viva. Yango maintenant moni boulu que côté libango. Quoi faire? Il faut bloquer les élections pour qu'il y ait un consensus. Parce que de l'autre côté, Kabila ne peut jamais revenir encore au pouvoir. Et Katoumi n'a pas aussi les compétences, les critères de devenir un chef de l'État. Martin Fayulu, c'est un Sénégalais, un Camerounais, un vendeur de café à l'Issotti à l'époque. Il ne peut se vivre. Tous ces politiciens que vous voyez, ils sont doutés de leur nationalité. Prévenez, à l'époque, il y a Mobutu. Tozalaki na auto zako benga authenticité. Donc bazalaki kondima ba prénom ka bato bazalaki ko uta libanda ba ko tanga na lofani inutile. Vital Kamerhe était le représentant bétida burundais a. Tolobi mabe Mbela. Il ne peut se vivre. Viva. Il ne peut se vivre. Viva. Monsieur, continue papa. Il ne peut se vivre. Viva. Martin Fayulu, un Camerounais et puis un Sénégalais. Moïse Katumbi né d'un père grec juif d'une mère zambienne. Joseph Kabila un Tanzanien et puis un Rwandais. Parce que Katumbi nous a dit que notre Kabila était venu dans ce pays avec un passeport tanzanien. Prévenez, vous avez vu, on a éliminé Emengo Imukena. C'est lui qui était le dictateur. C'est lui qui a baptisé le nom de Kabanga, Joseph Kabila. Sowe nous a dit qu'il a intégré la famille Kabila en 1993. Mais c'est pour la première fois. Au moins, on a pas ça va pas être un différent. Jeannette Nama, non, Kabila n'a pas procureur, bazo tout n'a pas, oh, Tobeni va combattant. Comme Nicolas Zali, quelles sont les réponses? Yoka Balobi Boy. Fais ça, ma explication clairement. Beaucoup d'ana, il y a Tobeni à Katumbi. Na Kabila ponani, Balobi Kokutana, Matata Ponyo Namboso, Bazobenda na ponani. Merci beaucoup, combattant. On a rejeté un dossier. Yamboso na Bahati, oui. On a repris ça avec éclaircissement juridique. C'est ça ce qu'on appelle la nouvelle génération. Question-réponse. Parce que c'est une jeunesse qui est teintée dans l'intelligence politique. Nous avons des présidents, Dieu merci, des Chinois, les présidents musiques, dont les gens qui font aujourd'hui le Parlement. Fierté à Parlement, la carte Parlement, beauté. Alors, beaucoup comprendre, boye. Tango Basangani, Fati est venu rassembler tout le monde. Fati c'est un réconciliateur. Fati a été formé politiquement par son papa. Parce que son papa était un opposant historique reconnu dans le monde entier. Prévenez, aujourd'hui vous allez savoir ceci. Kabila, il est venu dans ce pays avec des bottes en caoutchouc. Fabriqué par Emengo Imukena, fabriqué par Katumba Mwake Samba Kafu. Parce que les détenteurs, il y a secret à pouvoir, il y a Kabila Katumba Mwake. Tout le monde a vu ça la crash. Après, le roi Katumba Mwake, Marcel Chichambo nommé gouverneur ya Sidi. Matata Ponyo élevé na premier ministre. Moïse Katumbi gouverneur. Kabila so qui appelle sur mission bomi muto a élevé yo. Après la mort ya Chebeya, on avait élevé John Nouminara, il y a un militaire miné na kati ya armée. Boto bote. Donc comme la face ya vérité. Dans le boto le baté. Yango ko comprendre tous les alliances circonstancielles au Sala, c'est parce qu'ils sont peur d'un état de droit. Papa, tu sais que dans le Baki, un état de droit, c'est là où tout le monde respectera les textes. Quand tu es derrière les textes, tu es devant les instances judiciaires. l'IDPS est vivant. L'IDPS est venu corriger les erreurs et à lobby. Et l'IDPS conservera ses pouvoirs le plus longtemps possible jusqu'à 2045. Parce qu'après le départ, il y a Fatih, c'est maman Mat qui va diriger ce pays. l'IDPS est vivant. l'IDPS est vivant. Combattant, un parti politique a trois rôles. De conquérir le pouvoir, de les exercer et puis de les conserver le plus longtemps possible. L'IDPS
à l'histoire de l'ANT en Afrique du Sud. Nous sommes le tout premier parti politique qu'on a combattu 37 ans dans l'opposition. Le PPRD a été créé, Kabila déjà au pouvoir. Mais l'IDPS a été créé pour combattre les régimes sanguinaires, dictatorial du maréchal Mobutu. C'est pour vous dire quoi? Nous allons faire 37 ans x 4. Donc Fatih est au pouvoir jusqu'à 2085. IDPS est viva. Après Congo est comme un royaume. Et parce que l'article 5 dit ceci: la souveraineté appartient au peuple congolais. Pour chiter, token a dossier à Matata ya Bahati Nambosu. Le dossier est purement juridique. Il faut que la constitution, tu tangi article et puis tu plaques total si bien les fois ça dossier. Il ne fait vivre. Texte à retire. Pas de bêtises. Tombo le boko gangaba. Tokobango tokobandisa. Parce que na moment au boulou ya kese côté libango. Baza lisusu ko comprendre te. Kabila ne pensait pas que Fatih allait faire même une année au pouvoir. C'est l'individu Kabila qui était parti, mais le système Kabila continuait toujours. C'est pour cela que vous avez vu, Fatih avait dit, nous allons déboulonner le système. Et le système, dans le système, il y a la gabegie financière, il y a les détournements, il y a les arrestations arbitraires. Tout le monde, tout le monde. Il n'a pas ses vibra. Donc si tu peux ça va présenter Moussoussou. Les dossiers qui opposent Bahati et puis Mbosso, c'est un dossier purement juridique. Il faut qu'il y ait une analyse constitutionnelle. L'article 158 de la Constitution dit ceci. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers de membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Le mandat de membre de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort des membres par groupe. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois et investi par une ordonnance signée par le président de la République. Qu'est-ce qui se passe? La Cour constitutionnelle, c'est la haute juridiction. C'est là où il y a le juge pénal du président de la République et puis du premier ministre. Merci. Dans la Cour constitutionnelle, il y a une composition de 9 juges. Dans cette composition, 3 dans le Parlement, 3 dans la présidence, 3 dans le Conseil supérieur à magistrature. Parce que dans le cadre du Conseil supérieur à magistrature, tout le monde a une haute juridiction. Le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle. Dans l'époque, il y a Obé Minaku, dans le président de l'Assemblée nationale. Le Parlement a 3 et il y a 3 au Parlement tindaka. Mi balé ba outaka na Assemblée nationale, moi ko outaka na Sénat. Parce que le Parlement est à la chambre moko bicamérale, donc 2 chambres, le Sénat et puis l'Assemblée nationale. Na kota au faut batinde le Parlement, mi balo ba zapo moko bazo na batinde ça kufaki mungulu. Et ça kufaki mi balé au bazana na kota Parlement ba zapo. Les parlementaires debout. Rien que IDPS. Les parlementaires debout. Rien que IDPS. Les parlementaires debout. Rien que IDPS. Rien que IDPS. Rien que IDPS. IDPS viva. Viva. Bonjour à tous. Bonjour. IDPS viva. Viva. Chaud, 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 chaud. Nazolinga na pesa bino exemple moko. Oyo normalement évêque Moukeba et Senga qui va kangaé. Vigence Mouteba. IDPS viva. Il mérite d'être arrêté. IDPS viva. Viva. Namboka oyo tozana président moko. À part hier Moussou Azake. Namboka ezala Canada président vrai ou faux? Vrai. IDPS viva. Yango tozosenga na muko ntongolo Fachi Beton. Démocratie ce que l'équipe manque ces autres Mamboka. IDPS viva. Viva. Na église ezele kaki basangisa ki Moïse Katumbi. Joseph Kabila, Batunyoso Bazuba Yakiwana. Mais Nazola qui s'habille nos places et fractions Ezali. IDPS viva. Viva. Joseph Kabila, c'est un sénateur en vie. Aza président de la République. Mais Bazouye Batiena Kiti Yayemoko, Likolo ya tapis rouge. IDPS viva. Mais na komi tuna.
soki Sama Lukonde ayaki alingaki avanda wa est-ce que Sama Lukonde alingaki avanda na sima ya Joseph Kabila est-ce que soki plutôt nani mama Fifi Masuka oya boyaki pe kokende makambo wana soki ayaki est-ce que alingaki avanda na sima ya Joseph Kabila pes viva bomoni place ya faction ezali parce que Joseph Kabila azo mérité te avanda na place na ye moko et puis na tapis rouge il est pes viva tolongo lisusu wana tokie suna makambo mususu boyeba oyo ezoleka entre Moïse Katumbi na Joseph Kabila eza ba scénario politique bakosa bino te idps viva oyo bazosala eza préparation na bango ya banda kala bomituna bino moko Moïse Katumbi akendaki na exil est-ce que bozi bomona ba avantage na niveau ya Lubumbashi ezala bloqué est-ce que bakawe bandaki kobima na ba minéraux na ye illégalement ba bloquer yango nyonso wana ekomi ko bloquer meka kana tangu ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais bomituna pourquoi Joseph Kabila abimisa ye na exil mais akanga babiloko Moïse Katumbi te chemabe na ye bandaki kosalema pona nini asala yango te idps viva boyeba Moïse Katumbi alobaka ke Joseph Kabila ngane muna sala ye Joseph Kabila a répondu à Moïse Katumbi ke Moïse Katumbi ngane muna sala yo Joseph Kabila ayaka azalaka na différenté mbongo oyo azwaka yango ezala na Jekamine mbongo oyo Moïse Katumbi azwa na Jekamine idps viva eza na proche ya Mobutu oyo avana na Mobutu plusieurs années azalaki chargé na matière ya idps viva azalaki chargé na matière ya nani plutôt la matière stratégique ya Mobutu ye akutanaka na Joseph Kabila parce que à l'époque de Mobutu eza na politicien moko te à part Pape Tshisekedi wa Mulumba oya kotombola loboko kolobaki alia mbongo ya Mobutu te azate bango nyonso balia à part Pape Tshisekedi wa Mulumba oui ayaki ayebisaki Joseph Kabila alobi batu ebele balingi yo lisusu te ndenge batu balingi yo bongo te eza risque mpo na yo mais na kopesa stratégie oyo Mobutu abandaki kosalela à l'époque luka mutu na yo ya confiance oyo yebi ki aza mutema na yo luka okabwana na ye combattre ye soki meme esengi omema ye na boloko yo pousse na boloko me mutu wana akabwana na yo ntango akokabwana na yo okobimisa ye comme héros comme ça peuple balingi yo te bakolanda ye idps viva Joseph Kabila aluki aponi Moïse Katumbi idps viva aponi Moïse Katumbi oyo nyonso elekaki ezalaki plan na bango ya kotinda Moïse Katumbi ake na niveau ya exil idps viva sikoyo bayebisaki ye zwa pouvoir pesa yango na opposition sikoyo ntango opposition akozwa pouvoir ye nde moto akosala azongisa Moïse Katumbi Moïse Katumbi ntango akozwa azongi na mboka bocreye système moko ya kokombattre mutu oyo awuti na opposition azodirige mboka bokobloke baaction na ye peuple wana akosouleve contre ye komisa na élection oyo ekoya zwa Moïse Katumbi soutenir ye azwa pouvoir ntango ye akozwa pouvoir ye nde mutu akozongisa yo idps viva yango bomonaki guerre ebandaki entre bango na bango oyo bazosala wana eza pirement distraction idps viva Moïse Katumbi basali Kabila ezeloko muke yango ntango bapesalaki mbote na Joseph Kabila Moïse Katumbi ayebisi mission accomplie tanga munoko na yo idps viva tokoloba na tous les députés nationaux katangé baoyo nyonso bakendaki na niveau Kashamata esengeli bainterpellé bango parce que nul n'est au-dessus de la loi mokonzi ya mboka aza moko Kabila abengisi bino na titre nini idps viva tozosenga na muku ntombolo à l'époque Jean-Pierre Bemba fit un sénateur na bahumilité na ye mais bazwi bakangaki ekende na CPI idps viva Joseph Kabila a franchir la ligne rouge mérite d'être interpellé et arrêté oyo ezolinga esalema na niveau ya Katanga eza oyo bazwi babengi balkanisation eza oyo bazwi babengi bakatakatanga yango wana nde ezolinga esalema idps viva Joseph Kabila alobi na bajeune Katangi alobi na bango boye boza baminduki na ngai mais posez-vous la question baminduki ne la façon ni idps viva et puis Katanga eza na bitumbana na idps viva donc tout na lisusu boye question la jeunesse katangé armée au service de qui et pourquoi dans mozolo bakia baza minduki na yo baza armée au service de qui et pourquoi idps viva de quelle jeunesse fait-il allusion est-ce que ça la jeunesse au bomaki
Est-ce que ça la jeunesse sauve ici dans hôpitaux? Est-ce que ça la jeunesse sauve ici enseignement? Il ne peut se vivre. C'est pour cela que je le dis que Joseph Kabila mérite d'être arrêté. Parce qu'il y a trop de la démocratie et il ne peut se vivre. Le président de la République a une démocratie trop. Boka est la démocratie pour été. Il ne peut se vivre. Parce que Joseph Kabila Bakabalo Azosalawana, ce qui a réussi à écarter Moukatongolo. Quand le chef de l'État n'a pas mis un problème, même il dit son histoire dans un problème. Alors, c'est gagné de s'imposer contre Ouara. Il ne peut se vivre. Donc, c'est à un niveau à Lubumbashi. Moukwantombolo, il faut identification nationale, un recensement et salema. Oui. Il y a un véritable Katangé. Il ne peut se vivre. Et puis, Basu Edi Kapel, un chef qui est état-major général dans le niveau de Lubumbashi. C'est ainsi que vous bloquez tous les câbles. Il y a les politiques Dosi to comme pas matata ponyo. Oya zala qui représentait ya ba Rwandais. Ya ba étudiant Rwandais na mboka na biso. C'est ainsi Ayakia. Azala qui représentait ya ba étudiant Rwandais na mboka na biso. Il est pas suivant. Kabal ni des salemi pour abima ake de Libanda ya mboka. Tango tozolo ba mama Rose Mutombo. Azo sale le côté. Ba on baza proche chef de l'État. Bazo trahir chef de l'État. Il est pas suivant. Matata Ponyo a quitté la République démocratique du Congo pour les États-Unis parce qu'il avait autorisé, parce qu'il a été autorisé par les autorités congolaises. Réponse à sa demande à visiter famille à un niveau à Boston. Aucune personnalité extérieure n'a intervenu en faveur de Matata Ponyo. Il est pas vivant. Même le secrétaire général de l'ONU. Atikali kolobelo comment paté akoti bakambwana te lokola ba autorité congolaise basala ki réunion na bango baliembongo na bango pona kopisa Matata Ponyo balingi balatisa ye chapeau pona batala bango te batwa bandoloba ka Antonio Guterres atongo il est pas vivant. C'est pour cela il faut bato baliembongo bakanga bango dalimé il est pas vivant tokomi parce que Rwanda Kagame alekaki alobaki ke o insécurité za na est za na ité et puis armée rwandais est impliqué na ba ADF wana te. Il est pas vivant. Les FARDC ont récupéré les montagnes pour se cacher les M23 près de la frontière rwandaise. Il est pas vivant. Face à la puissance de fait de FARDC, les éléments du M23 appuyés par les militaires rwandais prennent la poudre d'escampette à Ruchuru. Il n'est pas vivant. Ces derniers ont laissé des indices sérieux, des munitions détenues de l'armée rwandaise. Il n'est pas vivant. Deuxième missile na Rwanda. Pour le moment, il n'est pas vivant. Tokozo Rwanda wana eza muke wana. Toko ya annexé yango na mboka na biso kokoma province musu. Il n'est pas vivant. Yango na kosenga to soutenir Moukwantombolo Fachi Beton. Oyo ayena initiative ya kozongisa mboka oyo na nzela. Oyo ayena initiative ya kozongisa valeur na peuple oyo bango babomaki. Il n'est pas vivant. Ba oyo basangani wana eza association de malfaiteurs, ba oyo baza ba étranger. Merci beaucoup tout le monde. Il ne peut se vivant. Vivant. Okendena lute président Olivier na lobité. Na kotsa no Messi. Na kotsa Messi avant na kotsa président Olivier. Président Olivier mu doit clôturer parce que le loto yambi ba paya to ko négliger mu paya te. Na kotsa Messi pour encourager Messi na dialogue. Il ne peut se vivant. Vivant. Il ne peut se vivant. Vivant. Bonjour à tous. Bonjour. Mwana mame. Mwana mama. Mambu maso. Elle est politique comme elle est. Tolobaki alingo tozokende ba étranger bakosala liboke bana mboka pe liboke. Ya biso candidat ya des pères et des mères Fatim Beton. Il ne peut se vivant. Vivant. Kabila beli kizunguzungu. Oui. Nalobaki o nyoso bazosala wana baza na stratégie o tobengaka batie manyoro na mai. Il ne peut se vivant. Vivant. Kobosa na te. Congrès ya PPRD, il faut esalama na mois de mai awa Kabila pousse yango na mois de juin. Alobi bozela na on a ke dokuta na Moïse Katou. Na congrès de balobaka candidat ya élection na compte ya PPRD kozala na. Il ne peut se vivant. Vivant. Ndeza boye kaki kokonyanga lobaki eloko moko boye. Ke Kabila soko lembi politique tika Olivier. Kokonyanga lobaki eloko wana pamba te. Il ne peut se vivant. Vivant mbela.
nayebisi yo avant bakende nanu na Lubumbashi kuna réunion moko esalamaki un dimanche na Kingaka ide pesa viva kote makambo nyonso ebimaki wana tozalaka na politiki ya boye na politiki oyo ebombama ide pesa viva ya boye bino nyonso bomoni oyo ebombama wana ifoso yango kaka na parlement de parce que biso tokotaka ntina kati kuna bato ya bango mosusu bapesaka information kanisa eza na bango na bato mosusu kuna baolinga changement te bato balingi changement ezali ide pesa viva bazali congrès bazokende Kabila akobima candidat na bango ide pesa viva Olive peut postulé. Il est pas sa vivant. Olive a postulé indépendant. Kabila a commis ma candidat à Pépé. Mais Kabila a mis déjà que pour Nini Naye, candidature Naye Bakokata, c'est la constitution. Il est pas sa vivant. A continué à Olive Lé. Puis Olive Lé Mbaza Mouassi. A cause de l'empêcher na batu mususu soki ba postuler o baza ba pouvoir koleka ye lokola ba Moïse Katumbi il est pas sa viva il faut qu'on éliminer batuwa il est pas sa viva ndeza boye Moïse wana toto benda ye mato eloba wa te façon ki mwasa ke aboya asongi saka bosana ke longo moko tu parler toboyi toloba lobi ke o mabe eyeli ye boye po na Fati ye moko azongeli Kabi ntango azongeli Kabi ya Fati mtatini ye il est pas sa vivant akeba parce que misusu déjà bakufi kuna misusu bakufi na ralenti akufi te information ye oyokaki lobi te il est pas sa vivant oyokaki te eloko moko boye o pepe ilunga kufi ntoka akufi te me babomie déjà arala c'est-à-dire baza sir na mwambali yaki il est pas sa viva Mouyeshi yoku bataka ki Kongo yebe Moïse Katumbi ndaza bongo Kabila approché pamba te pona ko écarter ya azana manière nyonso ko écarter ye kwa fait moko uta koloba awa ki afato kendeleso na zui révélation moko candidature na ye bakolongola ngo wana o bakolongola Kabi abi moko akokende élection te po akozala na siège roulant il est pas sa vivant prophète wana loba ito loba ite oya kozala na siège roulant wana batunde bakosala kia koma na siège roulant Moïse Katumbi yebe il est pas sa vivant pe alobaki moko akokufa il est pas sa vivant bato bazoyoka te topekisaki bango na réunion ya moi abengi Moïse Katumbi mais oyo basalaki lobi na Kashamata Moïse Katumbi azalaki il est pas sa vivant na Kashamata alobi abengisi tous les badéputés Katange oyo bazalaki na forum amemi bango lobi ayebisi bango oyo ayebisi bango il est pas sa vivant combattant pour comprendre que bitumba toza na minute eza déjà déclenché eza ba étranger na bana mboka contre tous batu babebana na problème ya uranium ya Iran Katumba tekeli ba iranien uranium ya 20 milliards Kabila ko ayeba neta banda kozwa ka rapport yo teki ya combien on a teki ya 10 milliards Kabila bi OK tango aye nango na Kingakati ok 10 milliards oyo soit 4 milliards na 6 milliards ba même iranien basongi babi iranium ezali to il faut to bakisa ya 10 milliards mususu ba yebwe me bakitaki na katanga te na Kinshasa ba ke na Lubumbashi Kabila ba imba voyager aéroport DG babité mun konjasa bo akuta na bilo ba yebwe ba féliciter Kabila babi eloko sombela biso za qualité kito dès to sombaki ya 20 milliards je ngito bakisa ya 10 000 Kabila tali be donc Katumba lekelinga na bu donc Katumba zwaki déjà 10 plus 4 Kabila bakisa ke 14 eloko babebana yango wana Kabila bengisi yaka akima ayate Kabila la na Lubumbashi akimi na ferme si mazo ganga penalty bozo kende réconciliation ya eloko boyebi mutuna makolo batu bakabwana botuni te bakabwana kini
ntango bakabwanaki bozalaki te kozongana na bango bino nyonso babengisi bino idepesa viva me nayebisi yo kombate eloko oyo babandi yo kosuka mabe batiaki deja manyoko na mai parce que dimanche samedi bakangi baminduki ezokende kata idepesa viva baminduki ezokende kata oyo bouti omona 2 députés 3 députés oyo bainterroge bango na ane ntango bauti forum na bango idepesa viva toyebi te suka na bango eza ndenge nini nayebisi yo bato wana baza bato ya kopesa confiance te heureusement toza na fati aigle ndenge basoda na este bayembi baobi wana za idepesa viva boyebi na miniti okuna tofrape fort Kagame akanisaki fati aza Kabila idepesa viva Fati n'est pas Kabila. Kagame Fati na Kabila ata lisasi moko te kota na roi. Mais azalaki surpris ayoka lisasi te mais obi. Idepesa viva. Na M23 na soda rwandais bango nyonso ko ake bata ba libuluma. Batuna gite. Lelo information échangée ba ba soute farde so bunda na M23 farde sa zo bunda na Rwanda. Parce que tu suis ma preuve tangible oyo toke na le monde entier na Nations Unies Kagame aleli parce que kokote ya fati eza liwa mpona ye azose retrouve lisusu te économie par terre ye asigna na Kabila accord que jamais budget ya RDC kolekaka ya Rwanda mais ekanda amona ya minute oyo tokomi na 11 milliards ya tikali na 4 milliards idepesa viva d'ailleurs bolandaki Didier Boudimbu na France 24 ya lobby atie avante ba bloc pétrolier ba bloc pétrolier wana nde bakomi balobi RDC ko bénéficier na 100 milliards te na 200 milliards te na 300 milliards te na 560 milliards d'euros 560 milliards d'euros batiaki on a euro na France 24 bénéfice ya ba bloc pétrolier wana oyo toteki wana parmi ba bloc pétrolier misusu tokangaki ya basango parce que ba bloc pétrolier na ba conflit misusu ozomona bazoyina fati pamba te idepesa viva Kabila mpona pouvoir na ye atekaki biloko konta Rwanda iranium pays boye Kunga, Afrique d'ici, kaka po adonda. Yango moni kokota ya fatielo kwa liboso ebonga ina na sala tourner ya région ya sous-région. Atambo ina ba pays nyo. Ezaki pona bloquer bango. A bloquer bango na kati a bloquer bango liba. Combattant za na okimia na lobaki mwana ko ya zanko. Soki bango bazo se la fatia ko échouer te pa fatika biloko nyonso na nda. Soko loko mako compliqué ya na limiter koti na chambre limisaka mukanda ta sanine. Atanga ata sanine. Po oyo babengaka Chine rambo autorité morale fatile le commissaire mwana po. Oyo koma soko fini na mandefu leli. O fini na libumwele. Le mignon aye mokili komine sengo mokili koti sukali po ete nini tozalaki confiné mais na ngongo YouTube était confiné mena Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako télévision chaîne za moko ngai na ebisi bino boyetala bo s'abonner vraiment massivement na Mosakoli Shako TV s'abonner massivement na chaîne oyo Mosakoli Shako télévision kule basi tomona babiloko akanda boku banda kumona ba comédie ya kitoko kaka awa na Mosakoli Shako TV YouTube ekomi elengi ya komona ba guide uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien ba émission ba histoire solo ba magazine ya bien koseka eleki na kosekisa na koseka nga moko papa woko nazawa na Mosakoli Shako TV Mosakoli Shako TV
Musakoli Shako TV. Musakoli Shako TV. Musakoli Shako Télévision. Chaîne za moko. Puisque moi j'arrive à comprendre que Pierrot Louar a l'air à l'ekaki. Alobito senga kanambe pardon. Toyebisi Pierrot Louar ozali liboma mune. Le mignon aye. mokili komine sengo mokili ekoti sukali po ete nini tozalaki confiné mais na ngongo YouTube était confiné mena Musakoli Shako TV. Musakoli Shako TV. Musakoli Shako TV. Musakoli Shako TV. Musakoli Shako Télévision. Chaîne za moko. Ngai nayebisi bino boye tala. Bon s'abonner vraiment massivement na Musakoli Shako TV. S'abonner massivement na chaîne oyo Musakoli Shako Télévision. Kule basi tomona babiloko akanda. Boku banda kumona ba comédie ya kitoko kaka awa na Musakoli Shako TV. YouTube ekomi elengi. Ya komona ba guide. Uzana besoin ya kutala ba théâtre ya bien. Ba émission. Ba histoire solo. Ba magazine ya bien. Koseka eleki na kosekisa na koseka. Nga moko papa woko nazawa na Musakoli Shako TV. Musakoli Shako TV. Musakoli Shako TV. Musakoli Shako TV. Musakoli Shako Télévision. Chaîne za moko. Puisque moi j'arrive à comprendre que Pierrot Louar a l'air à l'ekaki. Alobito senga kanambe pardon. Toyebisi Pierrot Louar ozali liboma mune.